Bonjour la famille, coucou la famille, j'espère que vous allez bien, coucou. Bonjour à tout le monde, c'est samedi, bon samedi, hein. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien. Voilà, avant tout, on continue, misala mikemke samedi. Voilà, je suis là, tout ça, la moi, analyse, moko et amouke, et que vous allez très bien, bande konanga. Vraiment, c'est que je vous demande de partager l'émission, de liker l'émission, et puis ça va nous faire du bien aussi. Et puis, et comme ça, conscience à moutoumoko, demain c'est dimanche, hein, bah tu es belé, les lots bazaka un peu bouleversés, tokola tanini lobby, tokena église, vraiment tozo pexabino ba église te ba pasteur baza ebelier, mettons ozo ke une église là sûr que yo vraiment ozali na lisumu te, ozali mutu moko oza propre devant Dieu. Dieu te protège, ok, isusu ko bakisa moi un plus, et puis ok, peut partager un plus na baninga, sinon te so ozaka mutu ya bulu yeke tantôt plutôt préféré au sambela nandako parce que surtout l'église n'a pas pasteur congolais, même pe bamindele, il y a trop de magie. Alors il y a batu ebele bazo comprendre que tu pars à l'église mais c'est la même chose. Alors to pesi shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, bobo to bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique. Matondo na bakimbangiste basalam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman, hein, voilà, basalam na bino, puis voilà, toute tendance confondue, bambo te vraiment ebele, bozali pa maman leki na bino la danoise, bo partager émission oyo ekozala kitoko makasi bandeko nanga, ekozala bien ko édifier biso. Voilà, biso tokende kaka place balobi likambo tozwi to analyser ndeka na yebisaki bino tozana nukaka vraiment kotala likambo etali liwa ya Mama Blanche, malgré mobali na ye asalaki tout bakunda ye noki parce que aboyaki réseaux sociaux et lobela ye mingi ayebi ke après enterrement batu bakolobango lisute bilomo boyebi atalaki pendeni jani akufaki ndenge mwata wane zwaki tabasala boye to benda kiango to lobela kiango ndenge pende kona biso Rafin Tumba kufaki tangwana. Alors ya lobaki ya yefo kende pressé priorité mais amikosaki les gens voient toujours Nzambe alingaki alobela biso ebele na liwa ya Mama Blanche. Alors bande konanga bolo bateke bolembi bobaye communauté na biso na comprendre te bolingi ba dossier ya sika. Alors tant bozo kene na mbangu wana bande konanga boko raté makambo ebele et puis boko comprendre makambo moko te, tu vois. Même na ba église pasteur akoko prier pe akope ko prêcher si je moko même pendant un mois ayakaka prêcher bino sur la foi, prêcher la foi ndenge ni kozwa foi comme mais au moins la batu l'église ba obaye zolo bakay loko moko. Non, la répétition c'est la mère de la science. Tant que kolobela bino chaque fois zo bela bino sur la foi bon mona ke azobi misape biloko ya sika o nzamba zo révéler, mais au moins lelo bolingi ba lobela bino la foi, lobi pasteur lobela bino sur la prospérité, lobi kuna lobela bino sur la sorcellerie, lobi kuna surtout sur la sorcellerie na bandoki. C'est ça où banana nzambe balingi ko yoka. Mais pourquoi bobanga kandoki? Pourquoi bobanga satan? Biso banana nzambe toza makasi koleka bango. Ngana mona ka bandoki wana baza lokola banzinzi lokola bangungi. Donc nakidi ba ko swanga me ngambata oso na papolie na makila o amelaki pananga ekopanza na kosanza ngona minute. Vous comprendre? Et puis baza batu moko bo baza ba courte vie. Soki penza wa mwana nzambe obwakeli pena bomba bonzambe a opanza na kokufa. Mais biso sko bana nzambe to koma sikoyo esika place bazo teya sorcellerie. Église au bateya ka ba démon, bateya ka première maison, deuxième maison, sorcellerie ou tu boye, ba femme de nuit. Comme moi, je na dima ka ba femme de nuit wana ba homme de nuit wana te. Parce que mutu babala il faut consentiment na yo moko izala. Même Rebecca tant bakende ko bala ye, bakuti ya zo kokende ko toka na ye mai. Mais bato bakende ko luka libala balobi, moi si oto ko mona na nzela. Et que moi si wana akopesa ba chameau mai.
nde ye wana tokobala soki pa azalaki koko soki azalaki age nini soki azalaki ndenge nini lokwa ye apesaki prophétie na ye azalaki nango atelemaki nango mpo azalaki na bonzambe me nzambe aponaki Rebeka. Est-ce que Rebeka tanga kene na libala azalaki mwasi oyo nyonso bolamu na bolamu? Non, azalaki na bafayi pe ebele parce que nzambe akela biso ndenge wana mais azalaki na kondima ya bonzambe. Alors bande kuna ngai Rebeka pesaki consentement na ye ezalaki te ba obligeaki ye ayebaki pe bato wango te. Tu vois, mais l'air bateau, sali bateau, mai wana tout babi, non. Moi si mais t'as la coïncidence. Donc moi si on va dire kaka mutu ya famille les sousou, ya ndeko oyo atinda ki famille Abraham, bande konangai. Boyo kaka, ba conseil bazo pesa bino. Lelo tozo lobela sur Marcelo les sousou. Bande konangai, papa wana bobanga ye. Ngai nde bozomo na ngala danoise boy église au pasteur aye ko témoigner que ngana zalaki ndoki ngana zalaki magicien ngana zalaki boy ngana kendekete na kenda kangote na kamwa ndenge batu batonda na église oyo pasteur azolo bakina zaki franc-maçon na zalaki magicien et puis ozokende et loko ni yango ezotindoke atiki est-ce que batika kango penza est-ce que allez alaka retour ezalaka parce que nga natikala komona même na ba disciple Jésus natikala komona te bango kada bango moko azalaki magicien moko azalaki boy moko azalaki boy j'ai 7 ans à se convertir azalaki na eka moyibi ya bempo mais asimbaki ba akotaki na kacha ba magie wana te alors que ba pasteur alelo ebele ba magicien na ba sorcier et puis bango wana ndisiko ba kaka koteya ko bangisa bato. Donc peuple mobimba to komaka ko banga to banga na soki lobby wana walo baneti na Congo soki lobby to koliani soki lobby to ko salandeni lobby to ko keno hôpital ni lob to bali ko banga lisusu na bandoki évangile de la peur et côté libiso na katia Congo c'est comme Marcelo appelle ça évangile ni soit évangile de la prospérité mbongo fozala boye mzabatika tika batu pauvreté est-ce que nzaba sale ba voiture est-ce que natanga bon ya ba Jésus Christ bazaki na bilba omengo nyonso Jésus azaki na nyonso o ba pasteur lelo bazana ngo azali na ngote ande otamwe le makolo bande konanga azaki na mbongo te mais azaki na miracle pouvait faire des miracles mbongo ebimi akoko sala boye batu balé abi abande ko leisa batu bino bosi bokenda na ba église bona boite na mona ke belezali na église na Belgique to pesi papa mos bambote belé kuna soko ke so za na nzala yaya olia na yo olia penza dimanche olia très bien kula papa mos okolia ok penza pondo na ona loso moi musuni pembeni ombelima yoke na ndako lali nao mais combien d'églises balé sarabatu ata ko balobi banda ko le sabatu ba gape yaya si poizo ekoti mbala moroti poizo ekokota do na mikolo pasteur muka sanika kerer ndenge Jésus asalaki nana ana mbisi mibale nana ana boya na mapa basangisi Jésus asambeli a multiplier yango le bas penza donc Jésus pesa pekara donc azota la penza sinote mutangu doya na mbisi yango eza déjà na poison atengo poison tant ka bokolia boy bon la penza ko église bomba kao ba nyoso bakufi donc imotema mabe kotiti na kata ba église alors bande konanga liwa ya mama blanche il faut la musabino conscience même si les plans physiques bozo kate bande ko biso pe to na ba mibaliti na mandako bande konangai ba kutu mobala zolo banao modèle na monde la ka yo no mo un jour okolinga osala ba biloko wana okolinga kende boy okolinga benda ba mono ba ridité okatsa misunya kingo mabe okosala ngo mais soki osali yango cela veut dire que vous êtes infidèle osali yango pona ngai te parce que ngai na yo
tozalaki bana mike tozokola nga nazo changer yo pozo changer misu na nga ezomona yo kaka kitoko yo pozo mona nga kaka kitoko siko ntango yokende kosala biloko bon pona nani alula yo parce que mwasi basala ye pona mobali na ye mobali basala ye pona mwasi soko oza na basi sans kaka yo mais siko ntango mwasi abandi komilingisa bongo pona attirer attention ya batu mususu. Cela veut dire que akweyisa alors que balobi ke mwasi okozala mwasi libala akoki kozala occasion ya shit ya mibali mususu te. Okoki kokende sika moko te boye nzoto no ezala dessiné pona okweyisa mibali mususu. Okweyisa omemba bamibali misusu ba éjaculer même car pona komona yo ou bien siko tala kaka batu musu bazalaki na l'église à Marcelo soka zaye moko azo kanisa mama Blanche neti aza pembeni na ye azako mbala moko azoko bimisa maya mibali mais zalaki na kati église wana ba mibali basala kango alosko yo na mutuna yo tala kake yo ndima siko ke mungala danoise mobali moko boye pona éjaculer na yebi ekutu te atiaka lokola yo mais eza abomination azo sala ngo parce que nini yo yaka ko s'exposer apem ata soki na ye awa na devant bino na tala mabele na tiki mabele na tiki boye bandeko nanga e ozala kitoko te alors bandeko nanga il faut faire attention. Pasteur Marcelo a bomi mwasi na ye ata soto kei de façon physique. Comment tu dois autoriser ta femme pour la famille wana non nous balobité. Mais je vous dis, famille à mwasi à Marcelo, un jour bakoloba. Et puis boko mona. Église wana Marcelo e kotonda batu. Bande onanga poni kotonda batu. Est-ce que parce que mwasi na kufi de fois église tonda batu? Est-ce que pendant mwasi à Marcelo kufi il faut asale la nzambe ko leka ondinga bando sa liboso? Est-ce que nzamba tindi biso to sale la ebongo? To sale la isoki ndenge nini? Non. Oko sale la nzambe, c'est la capacité na yo. Ce que moni muta bandi koloba déjà dans sale la dimension moko. Yo ce n'est pas à toi de décider dimension nini yo ko sale la nzambe. Yé ton bilo boyo ka ba maté ya bato bongo. Directement boko classé ba monté ke baza bato ba magicien. Boko ngaka boyo ka prophétesse moko boye, boyo ka bien mutu moko boye. Non. Yo moko komona kake ngala dano zinde na fandi boye, kana na la muki boye. Na lobike na lingi na osale la nzambe na dimension moko boy dimension na ozangwa c'est nzanga kuna ko miyeba te ke na komi ya ko sale la nzambe na dimension moko élevé na oyeba te no mona ka bato msu bazo benga mama likambolo baki touché ngai likambolo baki na za sauvé likambolo baki ezala olobela ki penza ngai na zogi lisu na makolo ya nzambe na kesu ko luka bon nzambe. Mais ce n'est pas à moi de venir vous dire que lokola mwasi nanga kufi boko mona na kosale la nzambe neti nam na salela ete na tikali tata na tikali mama bande konanga donc yo moko komi mama yo moko komi papa na ndeni mama kozala mama séparé papa kozala papa séparé okufeli mwasi bala mwasi mususu oya kozwa rôle ya ko continuer œuvre ya mwasi na yo. C'est tout. Bandeko nanga. C'est triste. Bandeko. Angwana na ndeka tozalaka. Toyo kanan prophétie andeko mwasi. Oyo. Alobaki déjà pour na makamba pasteur Marcelo. Mais Nzambe azo laki sa ye lisusu. Et lokonin o ya moni. Et puis toko chape prophétie muke. Oyo ndeko mwasi mususu amoni. Alors bandeko nanga bozela. Je sais pas. So na banda on place à bien. So kite toko zongela. La sango bolanda la boke binyo so bandeko eza pasi boyo kaka bolaike bo partager mission botika otali oleki non partager ce que yo zo ko l'émission aux mur yeba ke ba faible baza okosunga bango soki mutu moko aza sauvé tela awa balobi soki to koma pe sikango balobi ke même bato bayemba na chorale ya Marcelo bango nyoso baza sacrifié. Et ça grave. Ba église wana minene wana basala rapé ba mabala malungate. Boko mona bango te batu bazo bala. Tela de bazala kebele bango baza chaque samedi bako bali sakata 20 personnes.
mais ba bloquer ba chance ba mariage abato. Bokozala na bobalaka te, bozo envier ka pasteur na mwasi na ye. Bango kaka na mwasi na ye. Bazoya, basala anniversaire, mwasi akata gâteau, bino yozala kaka célibataire na célibataire. Liboma na liboma, maladie na maladie. Yo kenda konaka ko envier kaka bato baza proche à pasteur, mais bino bat église et l'autre côté. L'église minene ne baza na batu bongo. Combien de mariages? Lelo samedi, mais le pasteur a l'embaka ko béni ma mariage. Mais et l'autre côté, vous savez que et puis mboka pe bongaka te, Congo pe bongaka te, misala pe zalaka te, akolobaka take it, take it, take it. Et l'autre on appelle ça bino boyebite. Bolanda. Bolanda prophétesse Hermébi, Azul Isusu, prophétie. Personne te tuera. Tu es sous mes ailes. Tu es sous mes ailes. Bolanda. Tu es dans ma main. Je te protège sur la bouclier. Fais mon travail. Ce pasteur Masso qui a tué sa femme. Je vis aujourd'hui le pasteur Masso avec la tête d'une personne. Je n'ai pas vu le visage de la personne là, de la tête de la personne, mais je vis avec la tête d'une personne dans sa main. Voilà. Il a sacrifié sa femme. Voilà. C'est encore la confirmation aujourd'hui. Pasteur Masolo a sacrifié sa femme. C'est lui qui a sacrifié sa femme. Pasteur Masolo. Je vais encore revenir avec pour les histoires du pasteur Marcelo. Bande konangai, yelelo amoni pasteur Marcelo na mutu ya mutu. Et puis Dieu a lobi na yeke, je te confirme que c'est pasteur Marcelo qui a sacrifié sa femme. Moutou wana me amona ke longité. Alobi na bino clairement. Soka zaki prophétesse soka lingaka kosa na e. Angalo baki j'ai vu la tête de maman telle. Non, mais c'est la voix de Dieu m'te ebisi ke Marcelo. Toza pe na pasteur mususu. Alobi ki amone pasteur Marcelo na makila na maboko na makila ezuye na bilamba. Alobi ke Nzamba lobi ne azokufela muta munene. Bandi konanga soki ba moni na makila na maboko. Cela veut dire que uchi ko boma ntaba, o uchi ko boma ngombe, ou bien atako tsoko sombi ngombe. Ozo sokola ngombe makila na maboko ekozala te. Mais soki ne kaka obomi ata soso, obomi ntaba. Ndoko makila ngwe ko panza no bio bomi mutu. Siko ba mona ki pasteur Marcelo na maboko. Na ye makila tine lamba bo interpréter kake o ba mwasi na kokufa me bozolo ba yete mutabomi ezalaka te. Mais pasteur il faut bozala quand même franc, il faut le bela batu vérité. Si il a tué, il a tué. Si il a sacrifié sa femme, a sacrifié sa femme. Point bas. Même maman wana oyo bazo ba mama nani marraine na bango. Amoni Marcelo zo matana ngomba ya mulai kuna na mwasi na ye. Asimbie na liboko. Mwasi akomi na ngomba lembi a lâché liboko moko. Eh Marcelo, monte. Qu'est-ce que mwasi azo kokate? Kaibo kitana eti. Pourquoi toi tu vas laisser la femme? Moi ce bolobi 1 plus 1 égale 1. Et puis toi tu ne savais pas que ta femme a sa faible comme ta montagne wana te. Est-ce que Jésus-Christ dans la mata montagne a même battu? Jésus-Christ oh kabino bokoma evre ya mobali na yo il faut yo o supporter yango evre mobali na yo faut yo mama pasteur ozala yo banda côté. Est-ce que Jésus-Christ a bandé Azakina ba 12 wana a formé bango a lobi sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon mona mema pierre na montagne. A mema pierre da 40 jours a kende nango. Pourquoi bino ba passer bokoma ko mema basi na bino boyebi que moi ça va être faible. Non lingi kaka sala makambo yo zo sala. Ngobe mono fandi na yo. Moi c'est comme tateyaka. Moi c'est comme ndas tateyaka. Moi c'est comme ka côté. Et ça normalité. La femme resterait toujours la femme. Moi c'est côté kalaka sous silence na église. C'est l'homme moi c'est nga dans la bali pasteur. Moi le pasteur désolé. Nga na bali côté là on église ta. Même de le bio on a soit section ba maman. Je le prenais pas. Ma maman est belé bazana ba ozwango. Ngana oya pe koyoka maté aloko bango. Sope nazana implique sa kolobe na koloba. Mais je ne serai pas la tête là-bas. Ce qui d'aba e bisingate. Ouais. Moi ngana ebi to na moi si basi e belé ba pasteur pe baza ah. Basi moi si on a la tête en église te et loko mon côté. Aloba na ekutu te na ba réunion ba maman ngo kuta ya raté.
Parce que ce n'est pas quand on comme moi ça pasteur, faut kamato zo moi sina yo, il faut kaka asala soki ndenge nini. Bozo comme ça basi na ba maman pasteur na makasi. Ozo mata montagne na Marcelo, mais mata mosel, yo mto bomi moi sina yo, o lâché ye, o simbi ye kuna la likolo bo montagne na montagne. O pourquoi simba qui était ka bon mata o kangaye parce que c'est pas la femme qui va te ko kangayo. C'est yonde Marcelo mtoko simba moi si. Bozo comprendre. Donc maman oyo lisusa yako pesa biso prophétie wanda o na sele bino lobby. Bandi ko na bo partager bo like. Bo partager bo like. Soko tala ki yango te zonge la prophétie à lobby. Oyo maman la marraine aloba ki marraine na bango mariage. Bozo mona te y a une complication là dedans. Nga so na mobali na ngai. C'est mobali qui va me tenir à la main. Yem tako kanganga makasi. Lem su yem tako changa devant montagne. Azo tindi kanga tozo kende. Ki a boa ki nga pena ke mobali nga pena komi. Yo koma yo simi mwasi na yo. Mwasi nda simbi yo. Ale mwasi liboko elembi. Ozo bane fa l'effort na ndeni. Yo siko mobali effort nini yo salaki Marcelo na place wana. Et puis tu as lâché la femme. Moi ça ok ça la ba chirurgie. Komi tiaka batonga ko sala boye ko bongi saka nzoto yo vandi nie elo nyo bandolo banai elo ko nyo ba ponyo peksa kiete parce que ba mibali balobi ko osali yango ngana yo tozali sote parce que na ngai na besoin na yo na besoin muto yo eloko yo ke sali sate parce que ce n'est plus toi so ngana kela ça c'est chirurgie eza isungaite échanger ngambala moko na za isungaite na komi bien soki Kardashian na komi soki ndenge nini na eza isungate nganza basalinga boye ke na boti fo pe libumu nange sala boye fo makolo nange kende boye c'est moi soki docteur ndalobi nanga no ba poele ki pona boye il faut sala boye là c'est autre chose ça c'est une maladie kaka boye ke ko saisango oza en bonne santé ça ce n'est plus toi basi onyo surtout ya neti basi ya nani ya papa nani oyoyo pasteur o nani ndekwa wera son moi si na yepe azali bumuti a est-ce que ça c'est régiamo mampata iye moko kutu pasteur kutu wera zana mbongo ponya sala kangote aza munene moi si walo aza munene moi si dalo akompe koko aza kuda basali yango te poani kaka ya yonde fala sala yango ça c'est je ne sais pas. Je vais encore prier. Quand je vais encore recevoir des révélations, je vais encore revenir. Je viendrai encore sur le sujet du pasteur Marcelo. Je vais encore vous révéler d'autres histoires, d'autres révélations. Je vais encore consulter le Seigneur Jésus-Christ, prier encore en profondeur. Quand il me parle encore, je crois qu'il va encore me parler. Il n'a pas encore fini. Jésus-Christ, il va me parler encore sur le pasteur Marcelo. Il y avait des gens qui ont confirmé, ils ont reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur les a parlé sur la mort des mains blanches. C'était comme une confirmation. Nous allons écouter notre sœur pour examiner, nous allons analyser ensemble en fait. Nous allons analyser. Marcelo vient de décéder et du coup, je dis que non. Du coup, mon esprit a dit que non, c'est son mari qui l'a sacrifié. Et il n'était pas aussi heureux dans cet mariage devant les gens. Il faisait semblant que tout allait bien dans leur couple. Je ne sais pas, après, à un moment donné, je dis, mais peut-être que ce sont mes idées seulement qui ont en train de dire ça, mais quand je venais de vous écouter. Donc, awa badi ko tchape ba révélation ya batu musu ba benga ki o bazo confirmer makambo ya monaki makambo ya loba ki pasteur Marcelo m'a sacrifié moi sinae. Bon ngai pe naza d'accord. Na physiquement, na biso bata physique, tout le monde a spiritualité, naza d'accord. Parce que mobile il faut à soutenir moi sinae. Mobile il faut à zalawana pe sa moi c'est ba conseil. Moi ça ko ça les loko moté baksa mabela, baksa masoko, baksa boy. Ça accord à mobile nae. Soka saliango na ça encore à mobile nae. Donc à désobéir moi si na mobile nae. Mariage on a fait koufa. Même tout le monde on a Bible. Tamba Esther azwa libala. Esther azwa libala te parce que moi si ya Esther lelo bat bako mo sambela nzambe na sala jeune Esther nzambe bali sanga lokola Esther azwa libala ndeni est-ce que azwa libala moi si ya roi sala ki kindumba non a désobéissa ki kaka na mobali na ye kaka asaki ni libala kendeki
Yo pe moi si na yo. Soka désobéir. Ake ko changer nzoto na ye. Yo, cela veut dire kaza sou moi si na yo te. Moi si oya yo nengo balaki ye, makolmi sumike, munoko muke, boye boyake abakisi. Même ata basi ya pasteur, o babakisaka basil. Basi ya pasteur normalement, bazo désobéir. Okoki mobali ako mon pasteur akondima moi sa bongo te, ayaka acha basil, acha ba manzaka na yete, asala kaboy. Moi sa pasteur aza na ton ako sala ngote. Ce n'est plus la femme du pasteur. Tant ozo ya l'église, ozo ya la biso maman mususu, ozo ya biso maman sirène, ozo ya la biso soki maman ndeni, ozo la biso maman pasteur te. Maman pasteur a ozala propre, mais koyi kozate azala extra, azala lokwa yete. Soka zongi nanda kwa sokole longi, maman pasteur azala lokwa otomona ki na église te. Non, ça c'est pas au meme biso maman pasteur te. Au meme biso loko mususu. Hein, pas pasteur na biso. Donc moi si wa lobi ke yenzamba lobi ke maman na Blanche azalaki na heureuse na libala wana te. Bazo lo bango ke Marcelo kutazali na ba makangu, Marcelo bomoni azala ba makangu na ye. Donc azalaki na heureuse na libala wana te. Tanga bando ya na église azo sala semblant. Yebisanga tango yo ze heureuse te. O sala ka semblant, o sala ni tension ko sala yo. Tango ke l'opération ta simple opération. Comme on li wa tension ko mata na se ya anesthésie. So une kazana anesthésie, basala ka opération te. Ngala bota moi na ngami balé, tension komaka 22. Moi na zo bimate. Balobi nga ba osala anesthésie te. Balobi bazo ba c'est impossible toko cha anesthésie ndeni po basala opération, ba botanga na césarienne. Ezalaki la vie ou la mort. De babia non, bazongi sanga mai et quitte sa tension. Tant ba ozongi sanga mai. Bala moko, moi n'a pas bimi. Donc, parce que so ba checking anesthésie, na tension. N'engay na sala arrêt cardiaque na pongi wana. Bozo comprend. Alors, si on a bon na ba pasteur, belé ba bela ba tension. Bazala bango e resté. Car ndenge yo zala ba problème na libala na yo. Ndenge pe moi sa pasteur azala ba problème. Yango bilong bo na kotike la bango ba problème bo yango bozora pe ba solution te ba memela bilo pe ba solution malunga te parce que bango moko pe baza ba problème so o mala ba maman pasteur ya bien ko o yeli problème mabongo o mo ye pa bandi ko lela to o pa bandi o lela yo pa bandi o lela o yambiye yo kancha zo lela pona passe na abandi ko mi lela ye moko ne ba tumsu pe basala ke na matanga mobo o mo nya zo lela zo anda o lela mama na ya kufa emsa zo lela ndeko na ye yo kachazo lela muto akufi aolela ni muto akufi te nde ba mama pasteur wala bazala ba problème mokili oyo nzamba salongo bongo il y a des sérieux problèmes ba problème donc ne croyez pas que capacité yozo le kanali bala na yo ezaka yote na mama pasteur yandimi kaka ke na miso bato na laksaka toujours na zelombe na zaboy mais les azonga na ndako kolela na kolela bidilu na bidilu bande tolanda. Donc, il y a une souka. Mais vous venez de parler, là j'ai confirmé vraiment c'est le Saint-Esprit qui me parle. Donc vraiment je bénis Dieu, je remercie Dieu. Vraiment je bénis Dieu pour ce que tu viens de confirmer en fait. Tu ne mens pas, c'est la vérité ce que tu dis. Parce que moi-même je vis ça. Je vis ça comme ça, c'est comme ça, c'est venu. Donc c'est là où maintenant j'ai vu que non, c'est le pasteur Marcelo, c'était planifié dans le monde des ténèbres. C'était déjà planifié, arrangé dans le monde occulte. Voilà, c'est le mari qui est le responsable de la mort de sa femme. Nous allons écouter, elle parle à lingala, je vais vous traduire. Oh, maman prophétesse, nous avons prophétisé dans le Congo. Nde siko ya azuango azo balolango na français ngamo nde pe mama prophétesse nga zo loba nazo comprendre te nazo comprendre ka ndenge Herbine azako transmettre ngo to kaka moi muke to suka na biso parce que na linga ko sala be mission boy mulai makasité à part live ndeza la moi mulai bolanda La maman prophétesse est en train de dire la mort de maman Blanche Tunasi a pris beaucoup de esprits. Elle n'est pas partie seule. C'est pourquoi vous avez vu le jour où elle priait avec son mari sous la pluie. Il avait beaucoup de... On a écouté des morts, on a écouté des histoires. Voilà.
Donc, maman Blanche Tunasi, elle n'est pas partie seule. Jour wana ba sambela na sambula wana. Il paraît biloko mo biloko ba installaka e kwelelaka batu. Batikala obeta liso na ngote batu bakufa mukolo nzoka nde. Jour wana na yoko yoka ngope batu babika bino boye bate jour ba sambela na mbula na mumbula makasi e kwisa ba tante wana be batu bakufa. Donc jour wana déjà yé asi ba bomaka ekala. Esprit na ese kindaka nango. O atikala kana zakana e poso. Et puis ayeba ki misala mobali nae malinga ko dénoncer ngote alinga ko abanga ki soka pa divorcer donc il was un problème donc andima ki akufa nae atika bana nae pona kaka onani honneur ya mobali nae etikala yaya ngana o sacrifier te to botama mukomote yango lo mona biso pe to bala ba pasteur te ngabe ya mama pasteur oyelinga ba buzoba bo osamboti nake nzima buzoba na ngana koli na famille na ngai ti ba boko nga ba koti nga ba classe a bien baza pe na suzuke ba mona mwana bango eshoko ke boye mama biso anyoko mi po atotanga natanga na malula ko okay natanga na mwapi okay alengana ya ko sacrifier vie nga pona yo muto na ye ko yeba ba mukolo nga bozwa nga na ba jewa na te so na ko divorcer ta 100 fois so na okutana kana mibali ya bandoki ya babe na ko bandaka ko divorcer. Yo soko kwando ko seka na yo tio mais moi je vis ti au monde ngape na komi na 95 ans ale yo mdo yo kangama ke seka moko 40 pas OK omoni bolanda elle partait avec d'autres esprits. Elle savait les œuvres de son mari. Son mari, il a une femme, une sirène. Voilà. Marcelo a bala sirène et loba mi antena yo kaki on peut déjà. Toloba ki yango pe a bala ki déjà sirène. Boko mona ndenge église na ko tonda mais soki a tondi cette église eza nango buzoba parce que nzamba ko zoye a otika epete ke nzamba zape nzamba mawa a sacrifier abatu nde mwana non pona ya zanana a sacrifier bana na ya mi sacrifier a sacrifier baleki na e quand même batu baza ba innocent ba ye ko sambela batu ba ye ko yema na ba chorale ba étoile na bango ekenda ba mariage na bango ekenda ba chance na bango ekenda isa pasi chorale na ngope ba futa côté yaya yembela nzambe na ndako Elle a dit, si je me suis bien écoutée, elle a dit que l'esprit de la femme du pasteur Marcelo, elle va travailler pour Marcelo. Donc, l'esprit de la femme du Marcelo, elle va travailler dans les mondes spirituels. Elle va faire entrer de fidèles. Marcelo, elle sera encore élevée dans la spiritualité. Elle va encore recevoir beaucoup du monde, beaucoup de fidèles dans son église. Là, c'est l'esprit de cette femme qui va attirer, qui va commencer à travailler dans les mondes spirituels. Moi, si on a soka poli, bankusu nyonso ko bima na nzoto na ye, et ko se transformer na batu. Batu wana bakoya ko surpeupler l'église à Marcelo. Baozala batu a monde yote. Yango nde bomona na l'église wana. Kokende ko luka ki camaraderie kuna te. Oza na camarade mo boye bata place utaka te, oyebinda kuna yete, yepa yeba nganda kuna hotel kwa yo polo bi ngape tosuka akaba ki camarade na église. Te yaya, ningape mkomsu camarade no église o mona vanda la wapi. Bongo ko mona ninga ko memuna cimetière ngo kima. Maëla, nakutana mama moko, mama Deborah, mama gentille église, to solo laka, au moins kutula msusu, alobi mama na obombelo place, oya yeli boso bombeli muninga place, bovanda ka bino moko, bino mbale, bino misatu me, bota ka so bazotea, mukebuki bozo stonga, bozo seka, yaya tala yebaki, tango église esili, botelemi, mate ya nyoso bate yaki, neti ba yibi yo mona muto. Ozo se rappeler qu'on est l'autre côté. So pasteur a teya kinini. Et ça la makebele. So ko moni o mona akaba sinya ndengwana. Pasteur a côté a te. Tant église esili. Obima bo ozo kutu nda ba tuno. Lelo ba teya kini. Ozo kutu ko rappeler l'autre. Verset kutu ozo yebate. Ya sala tension. Yeba ke pasteur na bino za nzambete. Keba bato bozana une église baza ya bonzambete. Ngai folo dans un camarade.
Oh, nous surtout dans le bazar proche bien, na lingi bien boy. Le baba oh ya réseaux sociaux boy na yebi na binote. Mais oh ya boy, te fona yeba ozaka wapi. Yo pe fo yeba na zala wapi. Parce que les gens sont na cimetière. Ah maman Blanche tanga kei boy. Tanga ko pola nzoto ne ko pola ah. Bankusu tanga ko bima e. Nyonso tu wana. Msupe ndenge eza wana mama Blanche bakundi na bango ye na cercueil wana te. Nani anga mona ki mama Blanche na kati ya cercueil wana. Nani? Te msu bakundi na rena na l'église la bino la pasteur na boye bate. Butu pasteur Marcelo na bandida na bandoki na eba timoli. Msu bakundi kana bosse église. Bon que notre l'église na bino bien na liboso na ngwana so bo moni mo ba karwasi ke kochi wana ou bien ba place mo be timuki bokeba tansu nzoto mama Blanche ba kundia ngwana ba kunda kabango ebele na kacha ba église na bango po mutu moni azate ndenge ba yaki wana po azwa ki corps na yepe ayena butu ba sentinelle wana ba yeba naka abimisi corps mo sina koti na voiture atie soke keko eso mona popi soke lokoni ale azongi nango bake na église batimo bakunjiye tolobi kake bon c'est à vous faire entrer de fidèles dans l'église du pasteur Marcelo. Alors, elle a vu Marcelo en train de causer dans la chambre. Moi, je n'ai pas compris si elle a vu Marcelo, il causait dans la chambre avec quelqu'un, avec un esprit. Après, il a dit que le don que le pasteur Marcelo, il donne aux orphelins, il donne des histoires, ce n'est pas de bonnes histoires. On va un peu plus. Bah orphelin bah commis à la merci de tout le monde. Tellement beau que ça m'a bé. Bah orphelin on a beau monde bah orphelinat. Bah comme qu'on sacrifier bango. Tata zate mama zate nanya osambela pona ye. Yaya soza orphelin sambela. Bon partager vidéo même na bana mike. Bah baza ba 16 ans déjà ba 17 ans baza na ba orphelinat ba sambela pona bango pona bano baza na kata ba orphelinat. Ba pasteur bazwa ko pesa ba biloko na kata ba orphelinat. Et belé bazwa ko sacrifier bana pe bazana eloko a oliate moye pa oyisa bango ke so ba pasteur ba ko pesa bino biloko a olia bozwa te ezate mais ba sambele la biloko wana eloko ko zala ya sacrifice tango prier na ngoma kila na yesu ko bebisa e ko neutraliser ngo o ko liango pe ko salo eloko te yangwana na bino bato bozana kati ya ba centre bozo zwa ba charge wana ya ko sangisa ka bana wana fo bozana kati ya ko prier. Sino te nzamba kotuna sort na bino ya bana ya batu yo keka kuna bokoma ka bino nyonso na saisi orphelina na saisi orphelina na saisi orphelina mais bato ba opesa ba don wana pona bana wana. Est-ce que tu pries avant de donner ça na bana bato ba orphelin parce que nzamba zali nzamba ba orphelin. Alors toi tu pars toucher les orphelins, Dieu va te juger. Elle a dit que, elle a dit, nous allons écouter, elle a dit, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je suis descendu avec colère. Vous avez publicité coaching. Le Seigneur est vraiment en colère contre les œuvres du pasteur Marcelo. Donc le Seigneur est descendu avec la colère. Si le Seigneur n'est pas content, le Seigneur frappe. Nous allons écouter. Maman, notre maman peut-être cela dit, beaucoup de gens qui étaient partis au cimetière
le jour de l'enterrement. La plupart des gens qui étaient dans le cimetière, ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Donc, elle est en train de révéler les histoires qu'ils ont fait dans l'enterrement spirituellement. Le Seigneur a vu des gens qui ont assisté dans l'enterrement de Maman Blanche, de la femme du pasteur Marcelo. Voilà, Tosuki wana toya na deuxième partie. Et là, on y batu basala qui na enterrement, jour bakunda qui pasteur Marcelo. Et puis prophétie et quoi il peut pour la vie de loin. Toko le bela yango peut pour la vie de loin. Alors, bande konanga bosala attention, 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 puis la mosi keba. Tosuki wana pona lelo, nde konanga fongola miso. Ba prophétie ezobima ebele. Maman, la marraine na ye moko lobi alobaki apesaki biso pe piste ke elakisaki ke papa Marcelo wana azalaki pe azana kati ya kufa ya mwasi na ye ya kanisaki prophétie ou bien oyo mwasi na ye moko amonaki ya kanisaki yango ke elakisaki ke mwasi wana azalaki otamwa na esprit de mort ayebaki déjà ke akokufa na ye non 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 non. Mobali il faut tenir mwasi na omakasi. Mobali nda simba ka mwasi. To uta na côte ya mobali. Ce n'est pas moi la femme na simba yo. Pona na comme sika moko na lemba. Nga na ko lemba. Mais mobali ana force. Ya ko simba nga ya ta na montagne. Même ina lembe aso ko koka nga kaka. So yipenga mobali abi non 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 montagne yo eza access ele etokoka ko isute. To ko kitana ye. Mais akoy ko tika nga na kweya te. Ya mata, maman Blanche a quoi na montagne. Ah, ya. Maman prophétesse, maman marraine ya libala wana. Ya Luka Nzamba solo oza pasteur, mais Luka Nzambe ya solo. Allo aso solution yo eloko yo ya ko lobela biso wana. Vraiment bande konanga, likez mission partagée. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'est samedi. Vraiment, tenez bon. Il faut vraiment vous la batumoko. Il y a analyser ma campagne surtout. Comme na écriture Jésus-Christ, même étant bandako loba. Alobi comme les gens, nani ba vandaki wanate. Biso de l'église na biso. Totu na rata ba question na ba pasteur te. Pasteur aya te bino kasi si alléluia amen ayo na ba protocole bandi kolanda ye ba bébé les sacs Yesu bongo te. Il était si simple, si gentil. Ce que l'église a expliqué ba mibali ande ko ba cité biso ba sikolobele ki biso ngam sa zolo bo katiye tite bo mona même na ba TikTok moni ngam sa zolo ba moi si musu mutema moto ya nzamba lo ba na biso d'église photo se terre. Alors ba lobeli mibali l'air Jésus c'est babi Jésus tout ce comprend ou lobby ou ce qui tout le bataille c'est bon ko boy Jésus lobaki OK ya ba talent. Oh, mon Dieu, a eu 2 talents. Mon a eu 1 talent. Mon a eu 5 talents. Mon a eu 10 talents. Hein? Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'aime beaucoup. Entre dans la joie de mon Père. Batalan, yaya. Mon amanda côté ya bino. Yango momonaka. Usawa nozo lela. Ngai boyi, ngana botika mwana moko. Ngana botika mibale, mabote kenda. Mama, mibale ano boti. Hey! Moko ano boti. Tala nenga ko bote lo bane 11. Bana mibale wana moko boti 14. Mususu mobali ya botelios neti papa wemba ayeko botelo sambana okomitala bakoko nini nuizo kende kaka mais mususu pa bapese bana 12 boyebi nzembo wana bapesa ke bana 12 bana nyonso 12 bakufi mususu azaki mokati mbila akoyi na nzeta mbila mususu babeta ki elati na moni tele mama mwana tsuke nalinga kaye mingi mama mama nzembo atake bimaki mama biso
ane kolinga kota so banga abi mwana kasuwa ngala linga ko mingi wala ngai na so banga wana pe naza shikola ba école primaire ese akala lobi so kato ye mwana mama biso kemke abando ba tete fota ngana école bien ba école wana ba beta kate wana ba école catholique ba école boy mama za bizembo na linga ngote mwana tsuke nalinga kiye mingi mama mama mwana tsuke babeta kiye lati na moni tele mama mwana tsuka toro mwana tsuka mususu mama papa na botaka bada 12 mususu akendeki na bale babambiye molangi ya prumuswe mama metala yo botika moko tala prospérité yaya mais yong tu bapesa ki o de talent oki o saleli yango oyeli nzambe tala bamso ba talent bakundi abongi nasubatela na nzi jeza koya na boye beba aye jeza bi na pesa ki o pona ngo bongo te pono multiplier yango yaya se multiplier ko na mayele partager mission ko osokanga ngo poni yo moko tali o tiko matia o vandi te to pesa l'émission pour na bongo te pour na ko partager aya baninga batala je suis incapable de travailler seul na partager na sala beauté mais yo totali partager like émission et Rosala bien en tout cas bon samedi hein je vous l'offre beaucoup live together eza toujours wana ozoluka mobali ozoluka mwasi n'hésitez pas papa yaka na live together bami bali boya basi boya to sangana hein ah nandenga solo allez love ah là là maman qui n'a vu la danoise likez partagez s'il vous plaît.